Mbote bandeko balandi ya radio pe lokole télévision esika bozwami mbote pe longonia tozana musala tellement tozana musala deux fois tosala émission kata mutuka boye pe zaka na musala okimi mwa muke pona ka oso na communauté oyo pesa information na communauté makambo ezali koleka likambo ya ser oyo ipare auti kokufa kala mingi te etamboli mokili mobimba ba audio oyo soi-disant prophétesse Deborah asali eningisi mokili tosali ba video ya marque na marque bandeko na Europe na Amérique basali ba video pona kolakisa comment est-ce que ndeko oyo akufi a partir ya maloba ya soi-disant prophétesse Deborah. Na ye suko sabino ke makambu oyo nyonso tout soi-disant prophétesse Deborah abanaye koloba ezali makambu ya lokuta. Prophétesse Deborah a memi batu nyonso na erreur. Ezali prophétesse, tozali prophétesse te. Lelo awa na émission to la bino pièce contre pièce. Bokoyoka. Donc histoire a ser oyo ezali ndenge nini. Mama na bango benga na Kinshasa aleli bate bele ba bengai Baléli. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, maman oyo, to ser oyo, akufi te me akufa. Maman oyo akufa, ça fait une année déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko mwasi oyo, azalaki na Kinshasa. Kombo na ye na zanango, mais ba yebi singa tanga kombo na ye tanga kombo te botalaka photo na po photo oyo ezali partout na net. Ba confrère ba osala ngo ba live. Mama oyo azalaki na Kinshasa, mobile na azalaki soldat. Tellement mobile azalaki soldat, abandaki konyokola ye mingi, kobeta ye, kosala mabe. Alors famille na ye edesidaki bakimisa ye batinda ye na Afrique du Sud. Ndeko bozomona oyo. Tangu ndeko aye na Afrique du Sud, bandeko bona ndabisi na audio, ndeko toloba oyo, photo tamboli partout, oh soi-disant, entre parenthèses, prophétesse Deborah, alobi ki ye bateli ye poison, pas ali chantre. Yango to beta liso na esika aboy. Tango famille décidé ba kimisa ye na Afrique du Sud. A comme en Afrique du Sud aboy bigara mwasi il n'est pas bon que la femme soit seule. Aye ko lukuta na mobali. Mobali yango ataka congolais te, atali burundais. Mobali ya sœur oyo ataki burundais. Babane ko fala na Cape Town Park. Bande wa Cape Town Park na Johannesburg komi hein. Sœur oyo bande ko fala na Cape Town Park. Qu'est-ce qui s'est passé? Abade Gova na très bien en Afrique quelques années. Tant que na Burundi wana une année après, ndeko mobile na Burundi, o bakutana na awa, azako soko na kati ya toilette da kati ya douche boye ndeko mobile na akweya ki na douche. Tu sais qu'est-ce qui s'était passé na douche, mais ndé ba betre bango lisolo akweyi na douche, akufaki, bakena hôpital déjà akufaki. Tangu ndeko mobile na Burundi akufaki na douche ndengo wana bakundi pe c'est tout et bemekene pa na bango na Burundi. 6 mois après ndeko mwasi oyo pe ayaki kokufa azoki maladi muki akufa ki na ye normal. Donc bana ndeko mwasi oyo akufa ça fait une année déjà. Une année déjà bana ndeko mwasi oyo akufa. Na ebite ye soi-disant maman prophétesse Deborah azoki photo oyo wapi pour abete la bino a monter ba histoire wana de toutes pièces. Et ça histoire moko fausse. Tokai ba kombo ya Bima, église Bima bimekuna pona aki kona convention ya Bima. D'ailleurs, bonda ki interview na ngai na moko ya bakambi ya église Bima na Cape Town. Église Bima esala ba convention te. Bande ko ba témoigner ebele. Donc histoire wana ya soi-disant prophétesse Deborah et ça fausse. Alors, deuxième partie, qui est prophétesse Deborah? Ndenge tolobaka tout ça une investigation avant ko so na bino. To benga ki batu à Cape Town et pas baby prophétesse Deborah wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que c'est pas la première fois. Prophétesse soi-disant Deborah, elle maîtrise pas ce qu'elle dit. Dernièrement, il faut non, bah ça tout ba vaccin na casse en Afrique du Sud, alors ta ba image ya mboka mususu. C'est la xénophobie. Alors que xénophobie ba lisu na Afrique du Sud ba so ko beta batu. Kaka ça ka yé prophétesse Deborah wana. Donc ma kamouna ça la kaisa mala muté. Qui est prophétesse Deborah? Na li kolobate. Ça langage pangai mais o ka bat o ba ebiye. Prophétesse Deborah wana. Comment est-ce qu'elle est arrivée ici? À ça la kanini.
boyoka epesi pasi. Pourquoi est-ce que ou comment est-ce que akoki théoriser communauté mobimba na makambo ya lokuta boye na makambo ya lokuta bato basepeli nango ata soki mukete. Toyoka na ndeko oyo témoignage na ye à ce qui concerne prophétesse soi-disant Deborah. Toyoka na ndeko alobi nini? Siko ba recherche yango ezosalema mwasi yango akufi wapi? Akufi wapi na Cape Town awa? Au communauté congolaise ebité. Ah, mwasi wana pardon. Voilà, wana ndeko babumituna ye akufi wapi? Akufi wapi? Toyoka na ndeko ndenga oloba. Fiston Pelende. Olobeli na biso ya mboka. Balobi radio TV polele. Ezaka ndenge na ebisio wana ndenge kana pesio ba référence ya chairman Papi Sukami kaka pe ndenge afongoleli wana mwasi anaza mwasi lokuta Deborah wana mwasi lokuta moko na ndenge ya numéro 00. Donc mwasi wana abeta eloko moko boye, j'espère eloko wana mo bandeko bele ba yokaki ba voice ba mona pe ba vidéo wana abeta eloko moko ke non ndenge za wana kuto acha vidéo mwasi moko azolela soki na hotel boy mwasi moko azolela bilo mwa ndenge wana abeta eloko wana lobit asala voice wana pe tambola kaka ndenge ya akoseli abuki lokuta munene ya likamwa mwasi oyo ya moyembi oyo bachele poisson abeta eloko moko ke te mwasi bozomona na azolela ezana ba ser moko mibale bawita soki Australie bakendaki ko visiter ba famille na Kisasa batiki mibali na wana poto kuna na bana bakendaki ko visiter famille alors nakati na ndenge bakendaki Kisasa wana kuna bake ko tala batu ba famille visite leki kitoko alors soki avant 2 jours bazonga soki poto alors baye ko zonga hotel ko uta ko tala ba famille ko baye ko zonga hotel tamba baye ko zonga hotel bonde moko akufi ka bona kati hotel bali ko loba biloba ke bokeba bino bato boke na kurandre ba famille ya Kisasa bona loba bele or ke be eloko lokuta kaka to mona na biso kuto eloko te to yoka ta sango moko te ke to mona pe ba réalité moko te ke ote ser mo boy ya solo ba kufa na Kisasa ba uta ba poto boy rien ser Deborah na ser mo lokuta fort lokuta makasi ba vérification esalemi siko bato yako ndima ke non ba yako mona ba ezali na lokuta donc aza ser mo lokuta ser wana tolanda ete azako intoxiqué communauté congolaise na makama lokuta makasi amwasa lokuta moko na ebite so auta mwasi Deborah soit disant so prophétesse hein bato ba yebi so adresse sika vandaka balo besika azalaka te na Cape Town wana to yebi sika azovanda te o rajobu na banani ba yebi sika vandaka apesa so azopesa ba voice na cha ba adresse sika vandaka te comme ça tu peux libérer téléphone na ye soki apesi ba biloko na apesa kana comme ça babenga ka batuna ka information akobetaka biloko mobo dans les vides azotika dans les qu'est-ce que c'est hein moi je suis Deborah soit disant prophétesse molobela mboka radio TV polele fiston moi je la moi ça lokuta donc wana boki ndeko moko ya Cape Town oyo alobi sur soi-disant prophétesse Deborah toyoka susu nani toyoka na mser oyo nazana ba audio ebele o basali témoignage sur soi-disant prophétesse wana Deborah oyo apandi video ya mwasi ya batuke aruti okufa bateli poison na ser msu église eza makambo ya lokuta ye Deborah so ndiko contredire boyebisa abenga radio lokole TV ayebisa biso na ndaku nini o bayambaki ndeko bateli poison yaki na esika nini et puis alors ba bien asoli na mobali ya ye mwasi yango mobali asa na émotion mobali na ye ya Congo ya soda asa na Congo déjà baboya na kala mobali na ye ya oya awa azalaki Burundi akufaki 6 mois avant Sœur Deborah avant Sœur Obomo na fota kufa Sœur wala kufa ça fait 1 année déjà et pesi mama bango passe na Kisasa abi mwana nga kufa kala bwana ko kosanga be ko boma yesu mikolo o epesi mbilinga toyoka su témoignage mususu ba témoignage mabeka sur soi-disant prophétesse Deborah toyoka ndeko mwasi o
Odi, oza bien. Ya, papa tolandi ma message nyonso ekweyi mpona mama Deborah. Premièrement, on a dit que nous avons l'église à Bima, un concert, un séminaire, en vraiment, nous avons Bima, on a témoigné, on a témoigné les arrêtés, on a bien songo pakalaya, on a bien tavoui. On a témoigné na Bima les arrêtés. Maman wana to éviter anana za derrière ye, ce qui va n'en pas pesi mbongo pour déstabiliser l'église en Zambie, ils a pas si vraiment peu mawa pour na bande ko so ba congolais. Mama wana ezalaka jour moko nakendaka na shop ya Swahili namona foto ya mwana moko ya mwasi balobi mama na yekomni mama Deborah soki prophétesse Deborah mama wana uta libala na Congo aya wana bana 5 ou 4 afanda kazoluka lisungi mwana na ye wakufa akimandaku aipa sansalite atinda vide recherche pa bakombata balukele mwana bakombata lokwa pe bazaka bolungu bakenda balukela mama na mwana bazwi mwana bayini nzeko mwana azotuna bango bozolikela nga nini eza nga nakendaka nanga bongo mama na nga ayebi mwana nakendaka asalaka bakimobulu kinduba kozombonga kolisa bandeko na ye na mama na ye ayebi makambo wana nyonso ayebi nayebi te pourkui akosala makambo modele aboyi nayebi te nde naza nsima na ye mpona kobebisa réputation eglize monene oyo eza ya Bima papa Fiston vraiment sala émission openye bandeko nyonso badenonse mama wana luka baadresse bamakambo nyonso mama wana opanza yango biso mpe topanza de façon ke tosisa lokuta ya mama wana parce que azosala mambo ya lokuta mingi liboso alakisaki makambo ezoleka na bacovid wana alakisa bafoto bato mosusu bafoto oyo esalama kala ye aye kolakisa yango donc eza mama moko terrible si réellement aza mosala nzambe akoki kose comporte boye te papa Fiston. En tout cas, ça là, yango pour peigner biso to yeba réellement qu'est-ce qui se passe pour aussi ça makambo na communauté congolaise. Merci beaucoup papa Fiston. Voilà, voilà boki faut chande comme mususu en ce qui concerne kaka soi-disant prophétesse Deborah. Donc prophétesse Deborah asa mutaba gender. Soka afandi a créé le komoko boya bwaki na ebité pour on lui pesa ba prophétie mais ya kana makamba lokuta. Tala nenga bouger communauté dans le monde entier que c'est roi na imbaka très bien ba bengse une église mo songo na Cape Town akende bachelier poison et pas seulement bien na solda mobali na ye mobali azolela azokokate akundie kutu sama ndeko musuba yeba quel mensonge prophétesse Deborah oza wapi yebisa biso mobali ni na Johannesburg azalaka wapi ngana démarrer mutuka inde tina adresse mobali na ye na kende komona ye na Cape Town batela ki poison na ndaku nini tokende ti Cape Town to yeba tika lokuta soit déjà prophétesse Deborah soko sa ya solo mosali na Nzambe ozo fingisa basali na Nzambe et pesi passe na communauté bandeko ba osala ba live sur makambo ya botika eza histoire fausse ndeko mwasi wana akufa déjà kala mobali azalaki soldat na Kisasa famille na ekimisa ki po mobali na ko bete pa pamba akomi awa lingaki na Burundi wana safa akufa déjà akufa kala Burundi wana akufa ki 6 mois avant ye mama obomo na photo akufa ki 6 mois avant mama obomo na photo akufa tangu mama na akufa ki mobali na akufa akweki na toilette mobali na Burundi akweki na toilette na douche akweki akufa et bien mesonga na mboka na mango 6 mois après c'est aurait ba malaise mki akufa déjà na ebité mama Deborah soki prophète Deborah asi photo wapi po ya ko sala ya ko nuire communauté na biso boy to sepel na ngote boyoki nde baloba lobi il paraît ça ba jenda na ye asangisa ba combattant il paraît na Cape Town mwana nga bungi basunga bakozele mbongo pa luka mwana ba combattant bagenda ko luka mwana ye bakuta mwana akota na libala quelque part na kolika ke bande ko ba groupe Cape Town ba groupe Johannesburg ba groupe Poto bo mwana ka bataka fota mwana moko ya mwasi bande ko luka mwana wazo mwana ça fait 4 jours abimaka ataka noir boy mwana na ye wana mawa mingi babi musana ye na Facebook achazaka bakombo soki na Facebook obeti soki prophétesse Deborah okomona azolandaka ba achazaka bakombo ba forme simara ya mibali alandaka mibali ba gender quoi te okala le sonani ko ba mingi te parce que pesi passe na communauté à induire communauté mbanerere et pesi passe yango to rotika ndengo te to récolter ba témoignage eza ebele bazo mona awa eza vraiment ebele ba témoignage na ye mais to lura quelques-uns pour na fortifier nous
Moutaye bien. Ezali Papi Soukami. Boye Papi Soukami. Leader. Yabatu ya Canada. To bengeti na Kinshasa. Pape Sabiso historique. Histoire. Ya prophétesse Deborah. Toyoka Papi Soukami le chairman. Nenga ono basure. Moi si soi-disant prophétesse Deborah. Toyoka Papi Soukami. Ndeko Fiston Pelende. Mbote pa na yo. Wana mongongo ya moko ya yo yebi. Le chairman Papi Soukami, ingénieur civil, aujourd'hui réintégré, fonctionnaire qui travaille à la RVA, Régie des voies aériennes, ici, quand on a dit sala to yako tanga na basi piuti, tout ce qui tozongeli musala na biso na aéroport ya njiki. Ndeko na ngai eza pasi nga personnellement Papi Soukami na kambaka communauté o ya biso ya Afrique du Sud, particulièrement na Cape Town. Na kenda d'Urban après xénophobie en 2015, ba king ba yamanga baza ba témoin, j'étais là-bas assister les Congolais. Nakenda Pretoria, président Bakia Yebingai, tout ça là ba marche na Pretoria to telemela par rassemblement minene ya Sadek oyo kanamba kima. Djoburu kuto lobate yo ibo opération de ça na Djoburu. Donc nous avions été au forum on voulait nous donner comme des vrais combattants et patriotes ya mboka wana. Ya représenter Bendela mboka. Maman oyo c'est une femme très irresponsable. Alinga watu na Facebook, achaka bakomo na Facebook, achaka bafotoni achoko na Facebook, achaka batu balitoi na Facebook. Même ngai moko Papi Soukami a fait des avances. Mais heureusement que ngai tana zaki na Cape Town, na Afrique du Sud, je me disais na asali la 5000 km na ngai. Soki na kina ninga ba congolais, na koya te na Afrique du Sud sona ninga congolais. Il faut na vivre na mundele mayo jaune. Ko sabutu te. Nga batu ba yeba nga vike Soukami. Mawejo mundele wa numéro na etuna bayi moto le commandant de bord to tika na kata Cape Town donc bendele ko ya te ingeta toujours forever. Mama oyo to lokota gae na bayi moto na Cape Town na butika Kenzo wana sol to river plus wana ba bendinga bayi moto be anga be mokonzi mama wa koya lobi bayi biembo na biwana ba mekato na ya alandaka jomo ko boye ma de mulumo wa mandefe bele bandote ba profile na Facebook alandie Joana shini era 6 baji ya abendani nae Jo atali momi bana ebele nanda usoki setu bana bon asali contrebalance o ya zozo na o azubi misiko kanite ya sundela bango pale akwisa dia pale nzolele mera se trouva libanda na saloke zala libanda na bana to sala cotisation na kata communauté na tambusa bendele na tambusa wagon tukangama mongo to zwa na wakatakata tuchaipa mama Rosa na niveau ya Medland. Mwana na liboso moni mama irresponsable, mama na ba professionnel lokuta, tatongo sana nzamu tatoboye mwana alandiba yakuza mo babendaki. Ayeko benga biso mwana kiminda ko bakimise nga mwana ndako bato akabilo to dimara meriko katakata fuya mwana kata mboka papa to kedozo fi wana. Mwana bete biso masolo mama na za irresponsable. Bali balala ga yeba ngo mona clarté. Donc bazado ngo muta kutibe bango kolia zate classe na bango zate yango moni ala ndata makangu na e place oyo akoza ta sera sa kolia na kolala en sécurité to lui kozongi sa mwana nda kutopisa mama conseil 2 mois après to ko mama akoma mandiat na Century City akenda kozoba lelo oyo ana Djoburu te fiston elle est à Cape Town passa Century City na mall wana libanda bokomona ya singa batu bambongo wana tiba fulari e biso to yebi to kutane penda bo mama Deborah makamunini osoni nga Papi Soukami mukuse na nga ya talo na zaki na wana kata Cape Town jamais oti komona nga lokola bato mikuse mushikila ki komandina bakwa. J'ai fait la fierté de la communauté congolaise. J'ai travaillé avec ma sœur nazalaki na ba film nazalaki na ko aider communauté nazalaki na mouvement na ngai oyo banda pe ko soutenir ngai na mayelo nazana ona mutu ya ko servir peuple congolais tina longo na mboka wana mutu moko akoloba te Papi Soukami escroquer una mona Papi Soukami azobetanga matolo ou Papi Soukami azomandie na couloir ti. J'avais des soutiens, j'avais des médecins qui m'aidaient, pas master, pas docteur. Donateur, va soutenir le combat, va soutenir vision. Jamais je pouvais être bichoteur, va faire, pas responsable. Donc, maman, pour te dire, dans groupe, j'ai contribué dans le groupe, va mettre les cousins au Gawana, je leur ai dit, je connais cette femme, elle n'a pas de crédibilité, elle n'est pas crédible. Dossier à Zoloba, oh, il y a mort, il fallait attendre l'église parce qu'il y a mort. Il y a mort du Congolais. Il fallait attendre l'église parce qu'il y a des détails. Mais hier, j'ai la matolo, maman Deborah, prophétesse,
apesa numéro na téléphone ba ba yebiete a frapper bango prophétesse. C'est une femme vraiment maman na to pesa ka conseil. Maman so resimi na Afrique du Sud Congo ya mboka na biso beta chitasi. Ba biso pa biso ka ba kombo batanga na ba RTNC na ba ane. Avec miso ba lushima njate mena misika formi. Tozongi na kini aluta continua. Bien que masolongo mwana mai na biso pe fatine tantôt plutôt ici mesimi pendate to continuer lit ya libération Congo kanamba a dégager fati pe a dégager mboke mona clair pour ça va pas mais ya mboka na biso iputa mama na tai toboki ata mera sali dia na bilamba ko boga ta za mera na biso Congo za mera na biso ata situation za mabe mais nous allons nous battre jusqu'à ce que le Congo deviendra un pays comme tous les autres pays du monde où les fils et filles du Congo il fera bien vivre dans leur propre pays. Donc, mère abeta sita sima, abeta site ya sima awa na kata mboka abiso, pota ako teka ata mwa manga, ata mwa mbala, koko sunga ye, ulaka beta ka matolo boy ko beta ka ba histoire lokuta na ba voix des ondes. Alors, ndeko na ngai fiston pelen de Radio Bendere eza pour la première fois. Germain Papi Soukama le barbante na yo. J'appelle la communauté congolaise à forward du soute ba audio mama wana. Oyoki ba audio ya mama prophétesse kotindika yango te akoma koluka ba marché akobeta ka loko moko lokuta boy bato mone boga boy mama prophétesse ngaba ndiko Londres ba benga ngo papito yoki ke boy boy nani ya isma audio ya mama prophétesse mais c'est pas possible. Elle a fait des dégâts mais la bave du crapaud n'était jamais la lumière des étoiles. Ingrid. Voilà, wana zalaki chairman Papi Soukami wazaki président ya batu ya kan Canada. Tana ba kan Canada bokomi hein. C'est que bien. Voilà. Donc témoignage ya bien te zali pona mama soi-disant prophétesse Deborah. Bande kuna bandela. Audio oyo na réseaux sociaux, batie photo ya mwasi, na kamino susu bomona. Photo ya mama oyo. Bon c'est la bomona. Photo ya mwasi oyo soi-disant mama prophétesse azoloba keno mwasi oyo ayembaka yeyo. Soi-disant mama prophétesse azoloba keno ser o ayembaka kitoko babengaki ye asinali mobile na ye mobile apesi nzela ke na Cape Town koyemba soi-disant chanteuse moko chrétienne pas na Cape Town na famille d'accueil bateli poison akufi. Aye kokufa na Jobour. Eza lokuta, je répète. Bo fo de sous vidéo on a te bo share ngote bo tika ba live. Eza histoire fausse, histoire na ngo ya solo ya ngo to beteli bino awa na émission oyo. Mama oyo azaki na mbali na kisasa. Mbali azaki soda. Tellement ba no nyokole makasi famille na ye décida ki ba botole ba kimisene awa na Afrique du Sud. Tanga ye awa comme ba il n'est pas bon l'homme soit seul ou bien la femme soit seule alingana ndeko mususu congolais te mais burundais quelque temps après burundais wana kwea na douche kuta kufa na ye 6 mois avant maman oyo akufa ta burundais na kufi 6 mois après maman oyo bomona photo oyo akufa donc ça fait déjà une année maman oyo akufa tango vidéo etamboli partout photo tamboli partout na audio wana et comme tipa na bango na kisasa ba bengi nga baleli maman na bango asiliki makasa imwana nga akufa kala pona nini botika boli mama wana epemba na kimia te ye prophétesse Deborah ayebi mwana nga wapi makambu ya lokuta donc makambu ya lokuta photo oyo bato kosa makambu ke bateli poison lokuta prophétesse Deborah soko lingo professeur contraire ou démentir information pour me yate pesa biso adresse ya mobali ya tantine oyo awa na Johannesburg pour lobike ye mo mobali mtabenga kiyo pesa biso adresse na ye to luka ye to so salaka wapi soko ebi ya solo pesa biso numéro mobile na yeso na ya solo tika lokuta na Cape Town esika batela kiye poison zalaka wapi pesa adresse wana to luka ye tika makambo ya lokuta oyebi ke on sala déjà ba fausse voice à lokuta na makambo xénophobia na makambo ya vaccin donc la communauté en a marre na ba lokuta na yo soi-disant prophétesse Deborah soko koyoka benga na radio lokole awa oleka o démentir information oyopo et sali bien te. Voilà bandeko. Tout ça na ba témoignage et belé à soi-disant prophétesse Deborah mais on peut pas tout mettre auto telebino pour la to la sabino karake. Soi-disant prophétesse Deborah wana makambu ya lokuta alobi sur Tantine Oyo et ça nango ndengo ande Tantine Oyo akufa ça fait une année déjà.
akufaki après liwa ya mobile ne ya Burundais 6 mois après liwa ya mobile na ye ya Burundais toyoka ya suka et puis on va conclure avec l'émission. Ouais, ndeko Fiston Pelende Radio Lokole TV te eza solo mwasi oyo na baneleka bato baza batémoin ya makambo oyo bazali baza na bomoi bakufa te ezali nani ndeko na biso Papi Sukami na ndeko na biso Dadi Baimoto série penda ki combattait zo réuni na Afrique du Sud wana kapa mwasi oyo ala na sorte riva ala so libanda azanga ke sika kolala mwasi wana soit disant Deborah comme prophétesse na Joburu wana yama watro asala mbela moko boye kende mwana nanga bungi mwana nanga mwasi bungi ba combattre ba tia ba énergie bango age bakenda baluka ba recherche bakekuta mwana mwasi na kota ba noko mo ba récupérer ye akota kuna na kata ba jomo bavana na mwa pale wana et puis mère wana ye ayebaki pe masola mwana yango mwana lo baba vérité ozo comprendre alors tozo landa ke ote akomi lelo prophétesse mwasa lokuta sala abetaka sur rubrique mo boya ke ote bandeko basi moko boye ba ozaka na Australie so ko wapi boye bakitaka kisasa bakomi na kisasa moko akekufa mwasa lokuta fort mwasi wana to ebi très bien. Le jour J oyo bandeko bakitaka na sorte rive bakuta na yenga na zalaka sur place te mais oyo razo bisayo Papi Sukami aza vivant na ko peso numéro Papi Sukami o contacter par ça kisasa abetelo histoire moi swana po bangonde ba yibi pela histoire ki top swana ba imote bazala mboko oyo awa donc ba ko betelo pela lisolo ya moi swana donc des fois te moi ça le coup fort. Voilà, donc je crois boyoki intervention ya ndeko oyo alobi Papi Sukami est bien et boyoki déjà fois ici à Papi Sukami. Voilà, grand merci de nous avoir suivis boyoki vraie version ya histoire moi si oh voilà que c'est na photo wana oh photo etambola partout akangi ba suki na l'actrice de l'actrice no ba lebele bozala ngono ba groupe na bino WhatsApp et ça makamba lokuta oh notre prophétesse soit disant Deborah lobi akosi. Alors tokutana susu prochainement pour le numéro mususu ya émission na biso Radio Lokole TV d'être à chaque fois ndeko za lisola ko pesa to beta benga biso na numéro na biso plus 27 67 64 320 85 toko beta ka lisolo ndenge to beta so totanga kombo tokotanga kombo so boyo totanga kombo tokotanga kombo na wote. Voilà, grand merci à Tijan Luchombo et Maman Fran. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole TV. To bo sanité. Jean-Blaise Louvambano, coiffeur international, Yone Mankambo, Oumela. Chap chap et tchara.